innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mercredi, et là, nous avons bino. Merci pour vos ébèles. Vous savez, téléviseur, nous avons pour la info. Linga, la journal, il y a peuple pour la peuple. Tout font la journal, il y a mon collègue mercredi 26 avril. Pour nous recevoir que la chambre basse, il y a parlement. Bossimba que deux propositions à la loi où ils allaient qui colobé la ordre national, ils allaient qui déclaré recevable. La plénière où ils allaient qui mokolo il y a mardi 25 avril. Bolanda. Reportage au héritier Mapindemi à Salibino. Des propositions Yamibeko Oyo ezali kolobela ba ordre nationaux ezala qui déclaré recevable na plénière ya Assemblée nationale etindami na commission politique administrative pe juridique PAG na mokuse Oyo azana 7 jours pour na kosala toilettage pe ko soumettre yango le sous na plénière ba eli nationaux ba se retrouva qui mardi 25 avril 2023 na plénière na salle de congrès ya palais du peuple na bokambemi ya président Christophe Mbosonko Diampwanga ordre du jour ezalaki poursuite ya ba débat pour na des propositions ya loi oyo ezali kolobela ba ordre nationaux ya liboso examen pe adoption ya proposition ya loi portant création de l'ordre national de héros nationaux ya mibale examen pe adoption ya proposition ya loi oyo ezali kolobela création ya ordre national du léopard na débat autour ya des propositions ya loi oyo ezali kolobela création ya ordre national de léopard pe ya ba héros nationaux 38 intervenants mobimba basaline ki pona koloba. Député national Mayo Mambeke a jugé ki bongo opportune ba des propositions oyo parmi les personnes bazali ko mérité na République et sengeli ko bakisapé Maréchal Mobutu Nangambo naye député Cercas a proposé qui décoration ya ba député nationaux ya 3e législature pour na ko réussir ko faire basculer majorité en pleine législature avant à proposer ba candidature ya Etienne Tshisekedi Wamulumba Rosimu Kendi pe ba nyonso ba se sacrifier pour na mboka député Paulin Djani ye a lancé qui réflexion institution pour na journée moko unique pour nous rendre hommage na ba héros nationaux nyonso. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ya fongola ki mokola mardi 25 avril 2023 na Fleuve Congo Hôtel séminaire ya renforcement ya ba capacité ya ba membres ya gouvernement
pona ko sololana o esali kendenge bakoko salela malamu vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na dina sona héritier mapinde mbazaki na compte ya foninga boba ke séminaire oyo ekozala clôturer mokola mercredi 25 avril. Reportage. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a fungolaki mardi 25 avril 2023 na Fleuve Congo Hotel séminaire ya renforcement ya capacité ya membre ya gouvernement pour na mener à bon port vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef ya ba warrior oyo asangisi pendant 2 jours équipe na mobimba na veille ya deuxième anniversaire ya validation et pas ya parlement. Séminaire oyo ezalaki ponctué na exposé ya ndenge na ndenge ba exposé moko très riche occasion ezalaki pour na partager des informations pe ko échanger d'expérience entre bango pe ko consolider cohésion na kati ya gouvernement pe ko assurer exécution harmonieuse ya programme gouvernemental pour na équipe oyo et bengami comme ma réponse moko concrète na ma besoin nyonso ya population na contexte moko pré-électoral boye na toile de fond second mandat pour na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maloba na ye avant a déclaré ouvert présent séminaire premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki nanu a renouvelé ba remerciement na ye pe reconnaissance et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na confiance oyo apesi ye pe a décidé pour na séminaire oyo boye na ngambu ya ba membre ya gouvernement premier ministre alobaki na bango boye milulu oyo ezali bongo moment moko important pour na gouvernement pambate eza na cadre ya renforcement ya ba capacité ya ba membre pe lisusu ba information pe ba échange moko ya kitoko esengeli eyeba na koleka ba expérience et kabolama entre bango objectif ezali ko consolider cohésion na kati ya gouvernement pe ko assurer exécution moko ya malamu ya programme gouvernemental pour na raison wana nde premier séminaire oyo eza na thème principal na yango construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Chef ya gouvernement alobi azali ko espérer que exposé oyo ezali présenté et pas ya ba différents intervenants et kotia bongo en évidence ba principe ya règle oyo ezali ko garantir cohésion ya exécution ya programme ya gouvernement boye na mode ouverture na chef ya gouvernement alanda makina ba exposé et pas ya secrétaire général ya gouvernement oyo a tournaki autour ya cohésion ezali socle pour l'exécution ya programme ya gouvernement ba différentes agences d'exécution ya programme ya développement local il y a 145 territoires bango pe tour à tour ba présenter ki niveau d'exécution ya misala na bango sur terrain ezali important ko souligner que misala oyo ezali koko bakino mokolo ya mercredi avant clôture na yango eyeba na kosalema et pas ya chef de l'état na soirée. Kaka na masolo etali séminaire ya renforcement ya capacité ya cohésion entre les membres du gouvernement bosimba ke na clôture outi ko salema mokola mercredi 26 avril présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bokolanda ba détail ya élément au na journal la biso ya mokolo ya lobi na masolo msubo ke président ya commission électorale nationale indépendante c'est na mokuse ya solo ki na sous-directeur ya Afrique centrale na ministère ya Europe pays ya affaires étrangères français na cadre ya partenariat entre République démocratique du Congo et la France. Stéphane Skande a pesé nos bas détails. Sous-directeur pour l'Afrique centrale na ministère Europe pays affaires étrangères ayeki kosololana président ya CENI Denis Kadima masolo ezalaki na cadre ya consolidation ya coopération ezali coexister entre République démocratique du Congo na France. Denis Kadima na hotnaye ba abordaki ba question o ezali lié na processus électoral o ezali en cours et kosala ke ba élection esalema bongo na 2023. Denis Kadima a présenté ndenge CENI a procédé qui pona o etali identification pe oralement ya ba électeur pe lisusu ndenge bazali ko se préparer sur le plan technique pour élection et les kanabongo malamu attirer en avant accompagnement ya France vis-à-vis ya processus électoral Poète News et se déroulé dans ndenge moko bazali ko souhaité sous-directeur ya Afrique centrale au sein ya ministère ya Europe pays affaires étrangères français Kertin Tessiré a souligné que Namasolo Oyo babetaki na président ya CENI batante ezali kitoko pona esala ke ba soutenir élection na République démocratique du Congo ezala paix d'une manière large notamment ba encourager pe bazwa lisusu observation moko plus large pour être ba élection et se dérouler moko na ba façon moko apaisée.
Otikala kaka na masolo ya Seni Boba que deuxième vice-président ya commission électorale nationale indépendante Seni Mokuse Didi Manara ye a fongola qui ba journée porte ouverte na tina ko permettre la partie prenante ba s'impliquer na le processus électoral. Une fois de plus Stéphane Skandi. Oh non, il y a président ya Seni, Denis Kadima empêché, Didi Manara, deuxième vice-président, il y a commission électorale nationale indépendante Seni Mokuse, a fongola qui ba journée porte ouverte natina ko permettre ba partie prenante ba s'impliquer na processus électoral peut pas obtenir ba source ba bonne information na o etali opération ya nettoyage ya fichier électoral bosimba ke ba activité oyo efongwa mibongo mokolo ya mardi 25 avril ekosi la bongo ti le 4 mai 2023 na maloba na ye Didi Manara a relevé que Seni a franchir déjà cap moko ya kitoko pour ba élection et seulement kitoko na décembre 2023 a invité les sous-souba partie prenante bazo ba arme pour la compétition électorale et seulement bongo na ndenge moko ya kitoko bosimba na ngambo na ye rapporteur madame Patricia Seyamulela ye azwa kito ya ko résumer ba acte dominante ya activité oyo a lobby était journée porte ouverte oyo et ko connaître ba partie ebele oyo ekosala ke pendant 8 jours ba échanger ndenge nini ba visite guidée ekosalema pe lisusu makamba kitoko po ete ba élection elekala bongo mandenge moko ya malamu ba représentant désigné pe ba partie prenante baza autorisé ya ko poser ba question pe Seni aza disposé ya ko répondre yango Nangambu na ye lisusu secrétaire exécutif national Toto Mabiku ye azanga kitepe ya koloba ba avantage oyo ezali kosala ke ba réunion ya ndenge na ndenge esalema po ete balakisa bongo transparence na ndenge masolo ezali ko continuer kosalema boyeba ke ba échange oyo ezali kosala ke ba communicateur ba membre ya ndenge na ndenge bazwa ton ya ko poser ba question po bayeba ke nyonso ezali kolekana na ndenge moko ya transparence po ba élection ezala bongo crédible. Bureau conjoint et chef de l'État va organiser qui mardi 25 avril 2023 rencontre et échange sur la violence basée sur le genre dans la République démocratique du Congo. Peut va avancer législatif et ils ont enregistré une fois de plus encore Stéphane Skandi. Bureau conjoint et chef de l'État organisé qui rencontre d'échange na la violence basée sur le genre na République démocratique du Congo peut avancer législatif enregistré na rencontre oyo basala qui tour horizon na situation actuelle ya violence basée sur le genre na Itali ensemble ya PP lisusu ko présenté par différents partenaires essentiels ya ba agence ya Nations Unies pe par représentant à ba pays amis à République démocratique du Congo bosimba ke ba action oyo ya plaidoyer oyo première dame Denis Nyakero Tshisekedi Asalaki depuis désignation en tant que championne globale des Nations Unies pour la prévention de la violence sexuelle liée à conflit en 2019. Après table ronde inclusive pour la mise en œuvre du Fonds national pour réparer les actions où les nations ya kotia fin na fleuyo oyo table ronde yango emima qui mise en place la commission ad hoc oyo et travailler qui na opérationnalisation ya dit fonds ya rédaction à test et loi sur la réparation boye balisusu que chaque le 2 août ba instituer qui journée commémorative ya ba nombre ba victimes ya ba violence liées na République démocratique du Congo oyo ezali ko connaître ti mokolo ya lelo objectif poursuivi na rencontre oyo basalaki ezalaki bongo pona ko mobiliser ba partenaires pe ba participants ba soutenir dynamique pe détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo na démarche à concrétiser pe ko tient en place ba dispositif ya protection pe ya réparation ya ba violence basée sur le genre ba mesurer les impact ya ba conflit sur situation ya ba femmes congolaises pe quoi s'approprier question où ezali na tina ya ko réparer na ngambo musboba ke ba question et réponse et pa ba membre ya commission ad hoc et permettant qui na ba participants bazwa idée ya kotia en place apport ya plaidoyer ya première dame na question ya violence sexuelle basée sur le genre na République démocratique du Congo.
mouvement politique Autre Vision du Congo AVC na Mokuse bango basala qui rencontre moko ya kafu pona kobongisa sortie officielle ya plateforme Union Sacrée de la Nation. Rencontre oya kafu basala eselema kibongo naboka sitope nabokambemi ya président interfédéral ya ville province ya Kinshasa AVC honorable Nerombumbu. Reportage héritier Mapindemi. En prévision, il y a sortie officielle, il y a plateforme électorale Union Sacrée de la Nation, Oyo Ekosalema samedi 29 avril dans le stade de Martyr, ba état-major, il y a un regroupement politique, ba parti politique, bazali komilenge la ndenge ya kosakanate, ndakisa ya Autre Vision du Congo et allié, il y a autorité morale, maître Didé Boudimbo, Oyo azali bongo ministre ya hydrocarbures Bosimbake mokolo ya mardi 25 avril 2023 na salle de fête na quartier Mototo na commune ya Matete ya honorable Nerombungu bokutani moko ya kafu et salemaki kuna entre président ya interfédéral AVC ville ya Kinshasa honorable Nerombungu Fumabanga Moyo asangisaki ba cadre ya ville province ya Kinshasa na compte ya AVC pe allié bango basangana ki po na kozaba injonction pe koluka ba stratégie ya mobilisation ndenge nini bakusangisa batu ebele bazala mobiliser pour la rencontre à stade de Martyr samedi 29 avril 2023. Bosimbake honorable Nerombungu, président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa, a pesaki bango ba injonction pe azanga kite koyo kabango moko na moko amekaki ko pesa likanisi na ye. Honorable Nerombungu, président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa, a remetaki be sharp et pa ya ba cadre ya AVCA bazalaki wana pour la visibilité, il y a un regroupement politique na bango ezala makasi samedi 29 avril dans le stade de Martyr. Lokola paix évangéliste itinérant honorable Nerombungu na suka ya manifestation asalaki prière moko ya kafu pour na kosenga nzambe asunga sortie officielle ya Union Sacrée de la Nation oyo bazali ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le kamalamu mokolo ya samedi 29 avril 2023 ndena suka ya milulu. Quelques cadres ya AVCA bazanga kite couper sa impression na bango na micro ya Info Lingala. To sangani lelo awa pona ko préparer milulu munene oyo ezali kozela biso samedi oyo ezali koya le 29 na stade de Martyr oyo ezali sortie officielle ya famille politique na biso munene oyo tobengi Union Sacrée. Yango ekozala na devoir na biso bana Fati Beton bana mwana mboka Didier Boudimbu pona kolakisa makasi na biso pe soutien na biso na ba action ya mokonzi mboka mona. Mais AVC ebani ezali parti de masse to mona na makasi en masse. Voilà nga lokola coordonnateur ya district ya Funa na représenter Funa et puis ba cordon mususu pe bazalaki na ba ligue des jeunes ba ligue des femmes banso na moto ya président interfédéral Nerombungu to sangana ki pour que to kangisa ba stratégie oyo samedi bato bakomona yango na miso. Mutu nyonso ayebi capacité ya mobilisation ya honorable Nerombungu Fumabanga Moyo oyo azali président interfédéral AVC ville ya Kinshasa, c'est-à-dire mokolo ya samedi 29 avril makala ekotika la putulu ekomata pour la mobilisation na ngambu ya AVC et alliés. Action de jeunes pour le développement communautaire intégré. Namokambomiya maître Dodi Biki Bikonda Bango Basali adhésion na Bango na mouvement de solidarité et de changement. Ya Laurent Batumona Christian Kengebeni Nadina Sona Pesibino ba précision. Week-end et l'équipe par membre ya Association de jeunes pour le développement communautaire intégré AJDCI Namokuse Basepelaki na kokende ko accompagner président national na bango maître Dodi Kibikonda Bakiselakaye maréchal l'homme du développement oyo akendaki ko s'adhérer na mouvement de solidarité pour le changement MSC Namokuse parti cher ya mwana mboka
Konda, le patriarche Laurent Batumo Nadia Tabao, Nyonso Ebandaki, na rond-point Willery, Korta, ba membre ya AJDCI, elongona président na bango maître Dodi Kibikonda, ba bandaki makolo, ba loyembo, mabina, malembe, ti na boulevard triomphal et Payuapi, siège à MSC et Zouami. Kokoma la bango kuna bayambaki bango kitoko mbala moko coordonnateur Mboma azwaki maloba na présence ya patriarche Laurent Batumona pe ba cadre ya MSC na kotangaka kuna projet de société oyo esangisi AJDCI na MSC oyo dénominateur commun nango ezali bongo développement na simana yango le patriarche Laurent Batumo Nadia Tabau azwaki maloba epai wapi alatisaki maître Dodi Kibikonda écharpe pe apesaki ye ba insigne nyonso ya MSC epai wapi ba membre nyonso ya AJDCI batondaki na esengo. Toti co-signé contrat de partenariat entre Association Nabiso et Bengami Action des jeunes pour le développement communautaire intégré. Lelo na kombo ya association na ngai Mobimba na ba membre ya bureau oyo baza sur place awa na pesi bakonzi ya MC. Merci mingi na acceptation au basali biso na opportunité oyo bazo pesa biso lelo ya ko aligner ba candidat na label ya MC. En tout cas na kozala mulaite mais na kotombela biso nyonso bonne chance pe tokolonga ba élection oyo ya 2023. Nako ajouté utile na agréable secrétaire général ya AJDCI Alfred Biayi a remetaki statut pe ba insigne ya AJDCI na maboko na yemoko le patriarche Laurent Batumo Nadia Tabao. Ah oui, désormais Libanda ya MSC na AJDCI est commis à sursur moto akokabola teo. Na 4h30 la société aviation CAO est composée de 95% de Congolais Info. Linga la journal il y a peu pour la première ko présenter bino ba cadre peu ba directeur au baza ko constituer société oyo. Batebele balobaka ke ba Congolais devant Mbongo bazali capable ya ko manifester ba anti-valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatiner en tout cas bazali ko pesa confiance na Congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Totala bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse. Il faut la honnête na caisse, il faut la peine à rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba, yo si il faut la maîtrise mingi na caisse parce que ça na maîtrise té, oza likolo, moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So pour ça mutema, munene té, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa.
CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso to bandaki na caisse, musala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, musala ezalaki na C. Ngape na bando ke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozwi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazo ya bazwi mbongo. Mais tango tozwi susu formation mususu, professeur mususu, mutu mususu awiti Il Maurice. Aye ko lakisa biso Monsieur Laurent, aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela Margot, système échangé. Fret pe eye belé. Ba client pe ba ye ebelé, po ba avion pe eye ebelé. Alors, na tango wana musale komi ebelé. Et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te. Na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futaka ngo pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Toujours na cadre ya idéologie, bagarre à boule, nde mwana mboka, Papa Griffe, les sapeurs d'État, le magistrat suprême de la SAB, patron orchestre contre-attaque génération Nganchede, abengi bino nyonso, boya ebele koyoka bandule kitoko, rumba sap, ndenge bazali kobenga yango, musicien oyo, aleki ba musicien nyonso, azali kobeta ba rumba kitoko, rumba plus sap, yoka rendez-vous oyo, vendredi 28 avril 2023, Nangonga à 18h, na couloir Sayoba Sende, oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete, boulevard Lumumba, pene ya station Shell et pai wapi, mo bangi na concert et kobeta makuna, wapi pai, bana changu nyoso, ba bengami koya koyoka ebele, rumba sap, droit d'entrée ezali nini, ten, likambo ya kobanga ezali ten, o lati kaka kitoko, c'est-à-dire o beti forme na ndenge ya danser, po okota, na rendez-vous oyo, na couloir Sayoba Sende. Rendez-vous ya mibale, ezali bongo hommage, et pas ya Papa Wemba, Bakala dia Kuba, 100% star, les rois de Molokai, oyo akozala lisusu immortalisé, et pas ya sapeur d'État, Papa Griffe, les magistrats suprêmes de la SAP, Wanande, Rumba SAP et Kobetama toujours en orchestre contre-attaque génération Nganchede, orchestre mondial, patrimoine international, Bako Sekusa Papa Wemba, na couloir Madia Koko, Wana Ezali, le 1er mai 2023, toujours Nangonga à 18h, droit d'entrée Pekuna Ezali, au Lati Kaka Kitoko, au Beti Forme Nandenge à danser, Ndenge Saper d'État à Lingaka, au Koyoka Rumba Sap, Barumba Sap, Banzembo Kitoko, et pas ya collègue, ya Michael Jackson, le Saper d'État, les magistrats suprêmes de la SAP, Oyo à l'équipe à musicien Nyonson Nandoule, Boya et Belé na rendez-vous Ibale Oyo, Boko Zala de Cité, Boko Sepela, Pambate, Rumba Sap, Ezali vraiment Rumba Kitoko, Oyo Ezali ko défendre musique ya République démocratique du Congo. Poto balonga pona bana na bino eza mongo protiva pi yo pe mukolo okoki na okomela yango epesaka santé ya kitoko. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na mali comme ni moi ezolela makasi bo ezo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia la pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka protiva
Protivap. Bandiku, naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bebe Pro, banda kuma kuria ariaka kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap, kitoko na miso, elengi na munoko, misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana, esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo, Bebe Pro akoli malamu po ariaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Bébé, toke, baya bayango, chante kitoko nchoto makachi, mboka mobimba, echite ingi yo. Ha! Protivap, poto kitoko pona ba Bébé Pro. Vous allez qui est belé pour na kolanda info, linga la journal la peuple sur vous sepela kinango, vous merci na Igor Tingi a sali ke journal oyo et le kanabon kitoko na ndako na bino na image kitoko o auti ko sale la bino montage c'est moi qui m'aurait pas Christian Kengebeni Francis Kanzaloko Kapé et Meka Chimanga na supervision ya héritier Mapinde Mingala bino to pisa na rendez-vous miko ezali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi